Allô. Allô, totia makanisi nabiso esika oyo. Lokumu oyo ekoki. Yango to sengi na bino nyonso bo pusana esika oyo. Na biso banso toko yamba esika oyo. Na biso banso toko yamba ye na muziki na kotelema na koyemba. Biso nyonso tobelema tokoloba boye na kanisi na kati na lingomba. Mutu oyo akoki koloba kayebi Reverend Tukembo Sote ezali lokuta pamba te asali mingi na kati na lingomba biso ya solo azaki moba andai kobeta corps et toyebi attachement ni papa Diangenda le premier chef spirituel azalaki nango na kati ya Fanfare Kimbangis depuis ya banda ko benga bango ceinture na ye voyez papa Diangenda en lui au Reverend Tukembo Sote voyez papa Diangenda. Donc, il va, je voyais vraiment Papa Diangenda dans lui parce que il oui surprendre l'essence. Je crois que vous êtes aussi un des éléments qui était parmi nous pendant cette bataille et vous n'allez pas manquer quelque chose à dire. Bien sûr, Ndeko Denis Loso, toye bien te kangamana mokonzi abule mokonzi alingomba pamba te yende ayebinzela. Ezali matia bande ko pesa biso. Les années 1999 oyo pesa kibiso mayele mpote tokoka koyeba nini tosengeli kolanda. Et nous présenter chez Papa Dialungana, chef spirituel. Donc c'est là il nous avait révélé que ne vous en faites pas. Votre radio arrive. Beaucoup de choses qui pouvaient nous transmettre. Car si nous avons cette performance aujourd'hui, il est l'un de ceux qui ont participé à notre formation. Papa Ferdinand, Maître Ferdinand. Merci beaucoup, Papa Faustin Daf. Nous venions de vous suivre et aujourd'hui nous nous rappelons la mémoire des grands hommes. Vous devez avoir la maîtrise de l'Église. Il nous disait, il faut défendre les chefs, il faut défendre l'Église. Et lui qui a commencé dès le jeune âge, il a sa divinité, Papa Simon Kimbangu Kiangani. Voilà les valeurs que nous devons tous incarner, c'est-à-dire suivre la voie de la raison. Et la voie de la raison, c'est sa divinité, Papa Simon Kimbangu Kiangani. Lui, attentivement, je donne même aux enfants. Et en tout cas, c'est un baoba qui ça va. Alors c'est à nous de pérenniser ces enseignements. Papa Loso. Merci, Papa Ferdinand. C'est vrai que Papa Tukemboso est une... Car on dit que l'artiste ne meurt jamais, il reste en vie à travers ses œuvres. Car lui, c'était un artiste. Car déjà, avoir les bandes de... Il faudrait vraiment que nous aussi, nous puissions transmettre les valeurs que lui nous a transmises aujourd'hui. Donc, je crois que dans quelques minutes... Donc, ce sont les sacrifiés de l'église. Voilà pourquoi ils méritent les honneurs dignes de leur rang. Hommage aux Isaac, au mérité, parce que Pardon, trois chefs spirituels, il a travaillé avec les trois. Il a travaillé avec Papa Diangenda, il a travaillé avec Papa Diangenda, et maintenant il vient nous quitter, il travaillait avec Papa Simon Kimbangu Kiangani. Opesa lokumu na Papa Révérend Tukembo Tozala ya kotelema, Tozala ya kopepa, Tozala nesengo, Tozali na matanga te kasi tozo célébrer le premier chef spirituel, Papa Joseph Diangenda Goutima qui fut le premier chef spirituel et bâtisseur de l'église à Tamboli na ye Papa Loso à travers le monde entier. Et à Tigali Gosala na Papa Dialunga na deux. Mais à la capelle Sengo, ce que Tambula ki malamu, ozali ko kota mbalamoko na mboka ya Papa Simon Kimbangu Kiangani. Yango tozali ko senga ete esika nyonso tozali des rares ecclésiastiques qui a travaillé avec les trois chefs spirituels. Tout à fait. Parce que ceux qui azala mosali ya mabe bango tozali kolelaye tolelaye na kimia. Ti nzoto ekolongwa ekokoma na mboka Nkamba. Vraiment ya solo wazaki cher. Mais soki toyebi to banda kolela biso nyonso awa to kolela. Wazali tata na biso nyonso. Asali mingi pona oyo biso to komi mokolo malelo monize yango parce que tout est ordonné. Oye bakokai kokuta na biso te à partir à lobby mais bazane loko bakoko sala si c'est vraiment important. Bakokakoya comme ça toko insérer dans le programme toko bouquet à fleurs pour na kokitisa na compte na yo
individus, amis et connaissances, structure, yaka na bureau ya presse, na mesa ya presse awa omi komisa kombo. Ozali na posa ya ko intervenir pour les derniers hommages au révérend, les derniers hommages au révérend Emmanuel Tukimboso. Et nous voyons de gauche à droite les kimbongistes habillés aux couleurs. Et nous voyons de gauche à droite les kimbongistes habillés aux couleurs traditionnelles, vert et blanc. Qui a fait de lui un élément. Donc, qui a fait de lui un élément indispensable, qui a travaillé presque partout dans tous les services pour travailler presque partout dans tous les services pour rendre à Papa Simon Kimbangu un travail vraiment énorme. Un travail vraiment énorme. Tata na betu vanaka na beto andikele mutu ya mpave na betu vanaka na beto andikele mutu ya mpave kasi andikele mutu ya ntama pamba ve andi salaka na ntama pamba ve andi salaka na papa diangenda kuntima na katikati ya bokilaka corps alito yai diangenda kuntima na katikati ya bokilaka corps alito yai kena ku betu na kutala na ntwala na beto sino bampa ku betu na kutala na ntwala na beto sino bampangi bakunda luzolo kiadike mingi kasi nini betu tuba yakele kaka mpasi zolo kiadike mingi kasi nini betu tuba yakele kaka mpasi kasi nini betu tuba yakele kaka mpasi na verdade 12 deles que fez tudo por tudo para que a Ratelkeep esteja de pé hoje em dia. Para falar da Ratelkeep, temos que falar também do Papa Tukemboso, porque ele iniciou essa. Depuis 1963, donc il est de la deuxième formation de la fanfare kimbongiste, donc c'est parmi les et il venait de travailler jusqu'au dernier jour de sa vie sur terre avec le pasteur communal de Kasavubu, suivi de la prédication. Après la prédication, le programme vous sera lu par les modérateurs du jour et vous saurez comment va se dérouler l'église Kimbongiste. Papa Titi, comme nous étions en train de le dire, nous voyons. Comme nous étions en train de le dire, nous voyons. Nasima ya bokitisi nzoto ya révérend Tukemboso Emmanuel oyo asali mingi kati na lingomba tenge tokolobaka ete artiste akokufaka te pamba te artiste soka kufi lobake biloko na ye oyo ya sala esili kasi Papa Tukemboso après Jéjeki des prédicateurs akoya kote ya biso ba etotikali tozali ko inviter mama pasteur akoka ko pusana po dans libondeli ya ko lelo ebenga bete mercredi solution tata molimo monsanto eloko ni tokolobe pa na yo omoni liboso na biso serke evandi moumbu na yo mwana na yo Papa Tukemboso esepelisaki yo nzambe ete kozwa molimo na ye po aya kopema epa yo ozali tata molimo monsanto kobotama na Papa Tukemboso ezalaki esengo kati na libota yango etango ye asali libala ezalaki esengo mpo kolia na komela kasi mokolo mwa lelo ya bokabwani pasi bino na likolo esengo pamba te moto botindaki na kati na mokili lelo azongi epai na bino mpo na koya korendre compte na mayi ya moni na kati na mpisoli ebimaki kasi liwa ya somo na kati na ekuruzi liloba na ye alobi kolela nga te omilela yo moko na ntina na masumu na yo tata molimo intermède musical ya tango moke liboso ete motei aleka awa mpona koliesa biso bato totikali ate ya biso po ete biso totikali nde baza koteya oyo ake
promesses sont accomplies, notre Sauveur.